Bonsoir, 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 bandeko ya Kuli Media TV. Bonsoir, bisika nyoso boali na mabota na bino. Bozne bozomona nga na uti kosala mwa quelques courses na zozonga. Epa na nga naza na kati ya lopango ya ba immeuble. Bon, na ye mbangu epa na bino nyoso koyebisa bino te. Na uti kozwa dépêche vite fait awa. Aba collaborateur na biso ya Kuli Media TV na Kisasa. Marie-José, maman Marie-José Mengi oyo bazako luka oyo procureur apesaki demande rapidement ya kolukisa ye, donc oyo babengi avis de recherche. Awuti ko se présenter yemoko na tribunal ya Matete na Limete. Elongo na avocat na ye oyo bino nyonso boyebi na kombo ya Francis Kalombo. Na tike bino bilili otala bongo tokutana lobby to développer makambo. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Marie-José Mengi boyebi oyo batangaki na tribunal pour na makambo ya dossier à 100 jours. L'air bazako interrogé maman Amida Chature. Moi si ya Vital Kamere. Batangaki maman moko bozoyeba oyo Amida lobaki azoyeba ndaku na yete mais asalaka na ye. Azoyeba ndaku na yete mais akontaka ba million na ye. Azoyeba ndaku na yete mais yende mutu akotisaka mbongo na ba banque pa bimisaka pa saka ba transaction akendaka ba Dubai. Azoyeba ndaku na yete mais yende azali bras droit na ye. Voilà. Donc ye wana nde bauti kokanga na enfin bauti kokanga à se présenter, nazo répéter à se présenter ye moko na avocat na ye. Na kombo ya Francis Kalombo na tribunal ya Matete oyo eza na Limete place bakangelaka Vital Kamere. Merci et à très bientôt. Tomonani lobby ezaki flash moko rapide. Tomonani na bino lobby poto développer. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Mbote na mabota na bino. Librement, ayaki librement, fait une à craindre le Notre client a répondu librement parce qu'elle a appris à travers la presse qu'il y avait un mandat de recherche contre elle et s'est présentée librement. Là, nous sommes en train de faire certains devoirs que le parquet a requis. Donc, on fait une descente et puis on verra la suite. Elle est en liberté, je sais pas. Non. Elle est en détention pour l'instant. Dispersez-vous. Dispersez-vous. Oh. Bonsoir, 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 bandeko ya Kuli Media TV. Bonsoir, bisika nyoso boali na mabota na bino. Bozne bozomona nga na uti kosala mwa quelques courses na zozonga. Epa na nga naza na kati ya lopango ya ba immeuble. Bon, na ye mbangu epa na bino nyoso koyebisa bino te. Na uti kozwa dépêche vite fait awa. Aba collaborateur na biso ya Kuli Media TV na Kisasa. Marie-José, maman Marie-José Mengi oyo bazako luka oyo procureur apesaki demande rapidement ya kolukisa ye, donc oyo babengi avis de recherche. Awuti ko se présenter yemoko na tribunal ya Matete na Limete. Elongo na avocat na ye oyo bino nyonso boyebi na kombo ya Francis Kalombo.
na tike bino bilili otala bongo tokutana lobby to développer makambo. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Marie-Josée Mengi Boyebi oyo batangaki na tribunal pour na makambo ya dossier à 100 jours. L'air bazako interrogé Maman Amida Chature. Moi si ya Vital Kamere. Batangaki maman moko bozoyeba oyo Amida lobaki azoyeba ndaku na yete mais asalaka na ye. Azoyeba ndaku na yete mais akontaka ba million na ye. Azoyeba ndaku na yete mais yende mutu akotisaka mbongo na ba banque pa bimisaka pa saka ba transaction akendaka ba Dubai. Azoyeba ndaku na yete mais yende azali bras droit na ye. Voilà. Donc ye wana nde bauti ko kanga na enfin bauti ko kanga à se présenter, nazo répéter à se présenter ye moko na avocat na ye. Na kombo ya Francis Kalombo na tribunal ya Matete oyo eza na Limete place bakangelaka Vital Kamere. Merci et à très bientôt. Tout le monde a une lobby ezaki flash moko rapide. Tout le monde a une lobby pour te développer. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Mbote na mabota na bino. Des fois, mon librement, qui librement, fait une à craindre Notre client a répondu librement parce qu'elle a appris à travers la presse qu'il y avait un mandat de recherche contre elle et s'est présentée librement. Là, nous sommes en train de faire certains devoirs que le parquet a requis. Donc, on fait une descente et puis on verra la suite. Elle est en liberté, je sais pas. Non. Elle est en détention pour l'instant. Dispersez-vous. Dispersez-vous. Oh. Batanga ba classe ita. Comment bino bokamata 56 millions bo pesa ngo pa libanais moko boye atonga bandaku ya préfabriqué. Na mboko yo sime ezali, mabanga ezali, zelo ezali, nyonso ezali. Nous avons des génies militaires, des génies civils. Mais bako tonga bandaku na 56 millions bako tonga njili mobimba. Hein? Comment vous avez vu la TV que un Libanais a vieilli 82 ans. Bon, comment dit millions de pesiers avec le son banda qui a préfabriqué. Banda qui a 2 ans, 3 ans. Après, bon, BBC sur 57 millions dans le gouvernement. Oh, banda qui est koufi. Ah, bon, tu as ça la biso comment? Bon, tu as ça la biso la bino. Bino pour tamboula la soda. Sala erreur onga ministre intel onga nan intel na tiki basoda le kakota Pascal place au mona ki ministre no e kufi na minute de ndenge ba ko dévoro miso ba ko lamba ma ndenge to ko mo lesa biso ba mbwa ba niau ba mpukwa ndaku tito lito ba no lia na ba miselekete peuple ko mo lia na mbwa na niau biloko ezalaki ko lia mana be kolo misusu e kolo nyonso ko mo lia ngo jeune nyonso na cité azozwa tante soka moni niau il faut alia niau po eloko ko lia te bon comme si biso na niveau wana non boza batu mabe